Namboka o yebisa na Kabila za président Longo za sous présenté. Kabila a zanani siko namboka o. Pour atteler qui naïe Zoé aza gouverneur à l'équipe. Kabila c'est le côté Kabila c'est sénateur. Et puis sénateur ba pona été. On a Lelo Ndeko Salomon qui dit conseil spécial à Moïse Katumbi ba mis les passeports, tous en information que Mutaboy copie ses passeports. Ils allaient président Félix, c'est que dit na boy copie ses passeports là et copie ses passeports pour nani to éviter. Na koyoka yoka bat babi qui ba copie ses passeports parce que semble-t-il il y a à soutenir Félix, il y a à soutenir Martin. Vous avez l'information sur un certain qui Mutu aboy copie ça Ndeko président Salomon passeport ils allaient Ndeko Chilombo, tu sais que dit Félix a libéré passeport naie. Salomon Azamon na mboka Congo, tous en botosi, so ni bato sayo, mais tout ça FCC. Le FCC comme ko kota na kati ya la muka po epanza so la muka. Bo panza. Mais mokolo bino ko panzana. Bo panzana penda manzela sambo. Mbote mingi bandeko balandi bino ba bozuli ba komala merola na biso na ba bitandinyoso topé en ligne ndenge to mesana ko solana bino sur Congo Millennium na cadre mission na bino vérité topé polele yango na lelo to yamba vraiment mona mboka Jakindala parce que elongo na yende to yeba vraiment ko zo ba précision ya mami oyo ezali ya politique na mboka na biso na o etali mingi coalition la muka to yeba Itali pe ndeko Moïse Katumbi to lobela pe na ma Itali Martin Fayulu pe to rotuna motuna par rapport ya marambo ezokombela ndeko Salomon o atina ya passeport na ye bandeko je pense que vous aura toujours édifié par rapport ya ma total Sarabino nde yango wana lelo to loba mingi te to yoka mwana mboka Jakindala o ya loba bon na micro na biso ya Congo Millennium. Bonjour mwana mboka. Bonjour maman Inès. Santé malamu. Ouais, ça va. Bonne yopé. Oui, ça va très bien. Merci. Et c'est comme une cosolana au lelo na maitali vraiment la muka. Est-ce que vous avez cette santé à la muka ce que zandingeni? Santé à la muka zali malam, santé ya la muka zali konzo, atako nanzela ya bato. Oyo bazali na kati ya la muka mwa milinga ezali ekozanga te na libota maboyokani mwa ko maloba ya bokeseni ezali lolenge esengeli sika bato afandi ezalela etambusama donc la muka ezali ya solo lingomba ya politique ya munene sangesi mangoma mususu ya politique lisusu na ba leader ya ebele mais la muka lelo comme ça état d'esprit la muka lelo ezali kaka ba leader opposition te la muka ezali lelo majorité à population oyo le 30 décembre pardon, le 30 décembre, oui, 2018, Bakenda qui kopona ndeko Martin Fayulu Botata mokonzi ekolo na biso Congo démocratique. Il y a monde bateau wana ezala ba po bazali belé bateau ba pona Martin. Ezabo bazapena IDPS bazali. Bazapena PPRD ou ba pona Martin bazali. Donc yango tolbi état d'esprit wana oyo moni na diaspora nyonso bazangani bo moto moko pour la bo simbili kanisi wana ya te maponomi ya le 30 décembre. Ouais, longa qui ezali Martin Fayulu et on te le la muka kolongola ndeko papa Martin kolongola papa Moïse Katumbi kolongola papa Bemba kolongola papa Mozito kolongola papa Matungulu kolongola bango nyonso bo batata bakambi ya la muka malamuka et ali les kanisi comme sikoyo bomoto et comme lokumu et comme les kanisi oyo sangisa ba Congo et sika moko. Mais bitumba wana ya vérité des urnes on dirait zalai kara ya Martin Fayulu parce que tout le monde koya Moïse Katumbi akenaki na rencontre ya maignoso presque oyo Martin Fayulu azali ko pesa na ma meeting na ye tanga zo ki micro na pona sona bana mboka a changé qui directement maloba parce qu'il a encouragé qui pouvoir en place il y a monsieur Fachi et loko Martin Fayulu atika ko salate na expliquer place on a bien ba comprendre nazo linga penda les sika wana ba sosolaka malamu ezala mingi bandeko ya diaspora parce que au moni lelo tangu tozan na Jean-Val na on a rassemblement là na bien rassemblement tout le rassemblement bilinga milingi côté toyo ko sangana congolais à lobby et sengeli na bino ba politique na élection to kende oyo contre Kabila et sengeli bo message candidat moko contre ma candidat Kabila Mabe
ya kokoba kokamba ekolo oyo atako azalaki sima ya Shadari to sali meeting na bosani date na triomphal o to yembi bo trahir bisoté on de ko tirer lobaki tozo kende ko pona candidat moko de bosengi biso mais bo influencer bisoté to melim bondo o ya ko bima ko na biso so soutenir yi bo influencer bisoté o te yo za leader munene ko ndima tetete bo mekati baké na Genève ba poni ndeko Fayulu Tshisekedi Félix abendani na Kamere baké ko sala cash tangu basali la mukawana ezalaki plateforme électorale landanga bien na bokebi parce que tout ça la politique mo na bozoba na mitu na biso plateforme électorale et botami on la muka eza plateforme électorale il y a député nationalité eza plateforme électorale il y a député provincialité ezali plateforme électorale et sangisi bayi Congo nyonso bon moko po ete ba bimisande ko fayu le président. So il faut continuer à tenir bayi Congo nyonso wana eza bayi Congo nyonso te parce que bayi Congo bazali sima ya Shadari bazali ezali pe na bayi Congo bazali sima ya Félix Tshisekedi bazali na cash to bosa na yango te kasi ba oyo ba sepela ki te opposition ezali elongo ba tikala ki na bomoko pour attendre Moïse Katumbi c'est-à-dire dans ezali ki Martin Fayulu te il faut que lo ba yango Moïse Katumbi atelemela ki ba biloko na bi tete ngala za d'accord te Félix Tshisekedi na lobi na été président toza la démocratie oyo alongi lelo changement ezali Martin Fayulu aloba yango bili bizali boyebi yango yamba yo bakikoma ki banvoutement so baneni ni wala mambo to chapenda na nenga bomwana ya na pena ya motu yate mais tant to sali esili Martin bimi to benyango plateforme électorale c'est-à-dire nikoloba li sanga ba politique pour na maponomi ko bimisa Martin Fayulu président to quelle élection Martin Fayulu a gagné yena longaki c'est-à-dire Michel Liboso ya lamuka ezalaki candidat ya Kabila alonga te to bunga yango te candidat ya Kabila alonga kite ya mibale ezalaki kopekisa Kabila lokola candidat kolonga te amekata mukete kolongisa na makasi ya monsieur ezalaki kolongisa candidat na biso lamuka candidat biso lamuka alongaki comme cour constitutionnelle comme CENI comme gouvernement au service élection comme mokonzi ekolo ezalaki Kabila bakamati bayokandi bapesi bokonzi pa ya Félix Tshisekedi yokanga bien nde esika vérité des urnes et botamaki tant vérité des urnes et botami ezali plateforme électorale comme au de la vérité des urnes pour être oyo biso to ponaki azala président bitumba e bandi yoka vérité moko tangu likanisa ko la cour constitutionnelle yi landanga bien mokonzi oyo ya ensemble ABC ndeko Martin Fayulu Moïse Katumbi kokende na cour constitutionnelle on a teza ya Kabila abenga ye kokende te Martin Fayulu akenda nana ngabite Martin Fayulu akenda ki est-ce que votre vérité va bien côté dans bien l'émission oyo donc Moïse abisa Martin kokende na cour on a te pour bitumba otozo bunda vérité eza na valeur na yango comme ga kokende te Martin Fayulu so yoka na ba demande ko pour na yoka ki na solo bena yabi nga ba président ba benga ki ba sasu yabi c'était kenne il faut kenne na cour autant être au sale akenda ki pe cour a confirmé ba résultat wana bibe ko lobi mo kanu ya cour constitutionnelle et motomota ko telemela yango so ba ko ici mais yo yebi que zali cour constitutionnelle ya Kabila OK quand même ça va OK to tena bitumba de vérité des urnes tout monde pas la vérité des urnes ya solo. Si ma binomo validé bosanga les sous bon ça va comme tu as une plateforme la muka plateforme électorale sikoyo to ça la moins fort et za la sikoyo plateforme politique yo kanga malamu penza mama na ngai po bato mbulinga mnezo ko tande wana sikoyo to keina nzela ya plateforme politique eliko lobanini eliko lobabi tumba ya élection o to za ina plateforme électorale et ça les sous-soutés to comme na bitumba moko politique plateforme électorale vérité des urnes et ici est éliminant nous to comme la plateforme électorale la plateforme politique to ça les mutations to longue na matali maponomi to kena mambi matali politique sikoyo ngai Martin Fayulu o ba ponaki na plateforme électorale bitumba na ngai ya vérité des urnes na otika to na otika yango te to tika na mutuna wana to na yango yango tant que la plateforme politique
Bah lui, bon, comme plateforme politique, tozui sikoyo, mokambi ya plateforme politique, na biso to sali sika, to pe sa coordination et pas ya Ndeko Moïse Katumbi. 3 mois. Bitumba oyo Moïse Katumbi robuna, bo mokonzi ya plateforme politique. Ezali bitumba ya électoral, to ezali bitumba ya politique. Les deux autres sont là. Ils ont biloko mibale. Il faut bayo kabi. Ya moni na classe tam sutolo ba oh non mais biso tunga ko na sala na so journalisme. Na sala pour autant en mathématiques, il faut autant en mathématiques pour efongolo makanisi. To la plateforme mibale. Plateforme ya liboso électoral où il bisa de commenter fa le président. Oh yo bout de la vérité des urnes. To le bité ke bitoma ne boa kisami. Na bisa ko to tiki motuna wana. To ko la plateforme ya mibale où les plateformes politiques où ils kama Ndeko Moïse Katumbi. Si on dit que Moïse Katumbi, na bitumba politique, na bitumba électoral, abondi na nini? Moïse Katumbi a dit qu'il dirigeait plateforme électorale, a dit qu'il dirigeait plateforme politique. Il faut bitumba les à la politique. Si koyo bitumba ya vérité des urnes et quoi bitumba vérité des urnes et quoi à mokolomo côté. Pour na nini? Pour moto oyo peuple ponaki azali azana makoki azana nguya aina maele. Au peuple aponaki na sima plateforme électorale la muka au tobingi tata mokonzi ko le pont na biso aponi samaki Ndeko Martin Fayulu azali yende sikoyo na makoki ya légitimité oyo azwaki na sima ba élection ya le 30 décembre 2018 ne sengena koba na bitumba vérité des urnes na yango akokoba na yango ye mon côté na côté na tena kotalisa te bitumba vérité des urnes ezali bitumba Martin Fayulu te. Pour tout le bar, chaque jour, hein, 62%, 61%. Et Sengeli Siko ba Congolais wana, 61% ba Congolais. Na ba monique en tout cas, et ba élection c'est même malamouté, ba kota na bitumba vérité des urnes, ba accompagner moi na mboka Martin Fayulu, biso oyo. To pona ki, to sala campagne de ngonaye. Ngai na pe ba pona député. Balongola kombo na ngai. Et bani. Kaka ba ta seni. Na 17h babengi. Ah, les félicitations, vous en posez bien. En tout cas, sur les 14 fois siégé, tu es troisième. Ah, il y a des Kosongolo, vous avez la position bien. En tout cas, Bino plateforme, vous attendez 4 députés. Ok. Na 20h, babengi, oh, dégo, tout le monde a été à côté de la réunion, lui c'est mieux comme on les a sauté. Na bien, ça vous a donc, vérité des urnes, ça a marqué, et ça dit en naïpe. Donc, beaucoup de Sénégalais, c'est quand on se soit bien, dans la plateforme politique, la Mouka, plateforme électorale, où vous avez incarné par Ndeko Martin Fayulu, n'habite ma foi bon de la vérité des yeux, où il va auto pour naquiller, la plateforme politique, où il s'est mis dans les balais, où il peut Ndeko Martin Fayulu signé qui, où il a Ndeko Moïse Katumbi. Après 3 mois, on peut savoir qu'on a donc, Moïse Katumbi, déclaration, ça a une déclaration politique et une déclaration électorale. N'habite la vérité des yeux, Moïse Katumbi a été, Moïse passe à la 4. Parce qu'il y a tchèque moyen à se sacrifier qui candidat à Moko, pardon, leader Moko, il y a la Mouka. Parce qu'en fait, en même temps, tout ça un peu moins distrait. Bolim Bizanga, MLC. Nana Mona, président Jean-Pierre Balati, t-shirt a commis 4 T, alors va voter Martin Fayulu, na Mona T. Mais na Mona, yo pour Mona, image Zali, Moïse, à la t-shirt, à la tricot, na numéro 4, alors dans la langue nationale, Nyonso, a tindi va voter Martin Fayulu. Donc les lots, mutatsa liblo ndengwana à investir na personnalité naie na akoyi ko abandonner bitumba la té. Mais ezali kambusko ya incarnation nani aza ko incarner nini. Les lots mission à Moïse ou azali président plateforme politique Lamuka, les mission politique. Donc il faut battre bango bien. Batika ko finga batu, batika ko attaquer la personnalité à Moïse Katumbi. To sengi respect ma caste le niveau wana mingi penza na mande ko décider. Autant musuba yebité parce que tozola ndabango. Biche net singabo donc jamais que la télévision comme on finga Martin Robert na mandana ndeni pas sa prison la pona Martin et ngala muluba na problème de famille na lelo mais comment yo zotika ndeko na te elle comme kindeko te elle comme patriotisme ngala muluba te na Congo na imo Congo ngala zali mo kitane vuluzi kimbangu. Donc, si on va tout faire, mais est-ce que Martin Fayulu et Moïse Katumbi marchaient de pair, même parole? En tout cas, nous, tous les Français, jusqu'à preuve du contraire, nous avons mingi pendant la président Moïse. En tout cas, pour naïe, les Camerounais ont voté.
quand on explique je pense qu'on explique bien mutu na mutu azana mission na ye politique est dynamique il faut tout évoluer dans les circonstances dans la réalité. Kabila azana plan A plan B plan B plan C azana plan A il fallait ndeko Chadar elle quitter plan B ache Félix plan C cause à la paix et surtout quand Félix c'est ça ndengini plan C cause donc biso pe na politique ndenge la muka il faut plan A ezala plan B plan C faut ezala. Mais ndeko Moïse apparemment aza qui mettait déplacement na el bosser qui empêché il paraît ba document ba réseau manqué belé et cette fois-ci est-ce que akoya na kimia nyonso be ba olukelu so ba raison ndeko Moïse ba ba kazo bangisa la population to azo bangisa classe politique mobimba nazo bango clairement a bangisa bango nyonso omoni na mboka oyo to sana démon moko oyo ya motema likundu to ekolia na osiko to meni na poko na ngala kesi na ko tongoli motema mabe na biso ya mwana likambo mabe na biso ya mwana soki mokolo o congolais akososola te sengeli na ye acha moto na esika elongo bani na lolenge ya ekolo na lolenge ya bokambi biteni songolo pakala mokolo wana o ngana koyeba ke kicho yo fandi mama Inès esengena tik ngana ko vanda wana te pas de ça l'émission so yo ngana za na kiti na ngaya ya invité yo za na kiti ya présentatrice boni ngana ko vanda ce qu'on a kiti wana boni ngana ko vanda ko lula yo te esengena ngape pesa nga singa pe mikono ngape na tuna question te awo yo ndoko tuna mituna ngana o yanola de comité ngana tuna mituna yo wana o yanola ngai il faut to yeba neteni nyonso na mboka oyo Kabila alinani na mboka o Félix Tshisekedi azali nani na mboka o Jean-Pierre Bemba azali nani na mboka o Moïse Katumbi to yeba nani azali nani komitika ko batandinga to kende boye et sengi na ninga to salili to tcha décro mama maboko to sungaye quand même to mani na ba député ba invalider ba député bien pena bokanisi na ndenge ba invalider wana mutu lokola Daniel Safou vraiment ba vote a été vraiment donc vraiment penda Daniel Safou na Kinshasa awa na Mwamba na Mwamba ba vote a été vraiment tout est dans la sile sanano tout dans l'assemblée provinciale motolo la Mike Mukebai vraiment congolais a voté Mike Mukebai bo bino bo fosangani na ndenge na lolenga na bino pour bali na misolo bana manduki bana basoda bo lo bobina ko siéger vraiment est-ce que ça vraiment ça dit bato ba voter ba ndeko ya lingwa la wana o ba voter Mike Mukebai wana donc pour la bango donc lingwa les représentants dans l'assemblée provinciale et ba vandi ba zoma normal et eux ça comme ça c'est des motos comme l'assemblée provinciale on va dire pasteur o ngana to saka mingi na linga kutu mingi ndoi na ngai mpoi et ça ça la passe et ça ça bon pendant une année sur 5 ans et à la législature lingwa les représentants provincial était pour ba fandi ka se payer za la bon parce qu'il y a des gens qui c'est grave. C'est ça le mal, c'est ça bondo ka biso ya ngwana congolais. C'est ça notre sorcellerie. Et ils ont seulement en plein jour. Et les gens trouvent ça normal. C'est dû à quoi d'abord? Nabiso ezali motema mabe motema likundu kozanga bolingo ya moninga kozanga bolingo ya ekolo kozanga bolingo ya sengeli ndeko Ines nenga kosala bona suka nango ba pese misolo na ye na musala salaka azana libota na ye bana baliba keke là c'est bakena bo plutôt. Ça dit ngana tu bo konzila ni ngana na zala bien. Donc ngamo fona zala bien et kozana bien na ngayo na zali ke yo zala mabe poyo o tsaka o senga ka ngai. C'est le lenga kosala makambi c'est la stratégie yango wana. Namboka o yebisa nanu Kabila zai présent longo azo présenté Kabila azana ni siko namboka o pour ataleki na ye zo aza gouverneur aleki Kabila c'est le côté Kabila c'est sénateur et puis sénateur ba pona été sénateur na privilège comme un président ba comme sénateur à vie mais sur le plan il y a on a yebisa yote influence ya Kabila les alliés na bato yo baza simanaye ba ko gumamela kaye bango ba commission lokola nzambe na politique c'est-à-dire que Kabila comme lokola nzambe un petit dieu dans politique soit c'est yo Inès yo na moni yo kozala gouverneur abi Inès kozala gouverneur boke kuna ba sali semblant élection bino gouverneur boninga na moni Giresse nenga zawana akoma président assemblée nationale bon bocha kanino musute ezala ka Giresse ngape Giresse na ke en tout cas na yo ta sonité institution monene lokola parlement assemblée nationale c'est-à-dire une assemblée représentative. Maman, n'habitez ceux qui battent bazomona rambo. Au moins lelo bandeko mabunda wana bandeko mabund mabunda bandeko mabund na kabund nani bandeko mabund na bandeko kabund bazomona lelo te
Mais toi, il a 10 ans après, tu as trouvé l'histoire, comment président de l'Assemblée nationale, et ça, là, Sony. Non, là, maintenant, les gens trouvent que c'est normal. Mais après 10 ans, on va vous dire, mais monsieur, dites-moi, à l'époque, là, quand vous étiez président unique, là, donc il n'y avait pas de Congolais, il n'y avait pas d'autres Congolais qui pouvaient postuler, qui pouvaient vous concurrencer. Parce que l'élection, c'est une compétition, madame. Parce que l'accord, il y a FCC cache et PC en valeur. Non. Ça fait vivre encore Kabila. T'as là. Parce que FCC, tout le monde va avertir Fatih qui est zonga na bakor, zonga na makomina. Si noté. Maman Inès, absolument Kamoko, Congo Oyo, besoin de trouver ça peut Kabila Valère trop. Peuple congolais, Naza, peuple Moro. Tout ça est là. Mais bon, tout ça est là, mais quand il y a mon colo, tout le monde est allé. Bon, ceux qui sont en Daniel, ils savent voter qu'il y a 10 000 personnes. Tant qu'on va valider 10 000 personnes, on va bien la balade. Bien attendre les matins, ma tête, 10 000 vont voter qui Daniel, pour ne pas limiter. Ma pékisi ndeko, ma pékisi. Té, zela non, ma maman. Parce que bandeko so ba bimi na nzela ils sala makaba deka. Est-ce que Elingo Loba est député élu? Elingo Loba motomoko o ba fandi alali ala muki abinga ponanga pona kota les olinganga na ba institution démocratique mboka na biso na poni ndeko X yena kende alobelanga. C'est ce que ça veut dire. Et Mike Mkebayi n'a pas tout sur la lingwala. Na 1000 personnes vont dans la lingwala, 1000 personnes vont dans la lingwala. Donc ils ont 60 vont pour qui était, mais 40 vont pour qui est. Malamona 60 vont pour qui était wana. Bazana 4. Pour les gens députés pour faire le moko. Ba pegisi comme la lingwala et siéger dans l'Assemblée provinciale. Bon fait le monde mandat coup. C'est quoi on va faire ça parce que tout le monde. Mais il faut pas bima na balabala ba ken. C'est ça la maquille déjà. Il faut lingwala mobimi tomoka. Il bimi na balabala que ça me gonem poi. Papa, biso to pona il faut siéger moto va vanter na bino. Est-ce que on a mambota li gonem poi? Yenda za la base non ou bien yenda au gérant. Il y a des présidents de l'Assemblée provinciale. Il y a des salle de commission là. Il y a des salle qui même réunion asa président azali comment dirais-je responsable de l'Assemblée provinciale. Asa d'influence. Donc, Congolais, toi, Nulenge. Ndeko nabiso o baponi awa président Martin. Akena poto ba Américain matuni. Kasi yo baponi na kisasa wana. Na Congo kutude. Na kisasa togi oza élu na 82%. Bon non ba programme to mususu mutu à réagir. Qui non a la mot d'ordre. Non pas ça mot d'ordre. En tout cas, toujours les réseaux sociaux, le 30 juin, on le soulèvement. Est-ce que le soulèvement populaire va programmer rien? Est-ce que le soulèvement populaire va afficher? Est-ce que c'est la campagne? Oui, tu sais déjà. Est-ce que les autres rôles de Martin Fayol ont raison? Pour le baki qui est bino, banamboka sobo fongoli misute, bah relève non esprit. Mais ça a raison. N'a pas le président Martin Fayol a la raison. Congolais ceux qui font les misoter babiko la pa yo kam e ko konza biso peso kam ezo konza déjà biso Congolais faut qu'on a mis Congolais faut silica et ça rendez-vous té et ça les 30 té tout ce qui est déjà mon kim qui n'a pas chuté quelques deux questions il y a le bosso en retour à Moïse Katumbi position à un moment qu'est-ce qu'on peut attendre de lui dans moment où Moïse Katumbi c'est un leader incontestable un leader né à Botama leader Baba Yebi Moïse Katumbi, oui, c'était un businessman, homme d'affaires. A bandi, comme ça, la business n'a pas été makasi. Mon a ma photo, a été makayabou, a été maïs, oui. Moïse a été maïs. Moïse a été makala. Moïse a 6 millions de bosso dans la politique. Donc, je crois que politique, le leçon Moïse a été au salayango, pour défendre le peuple congolais. Parce qu'à comprendre que pour la politique, quand on a opposition, il faut la moto, il faut la moto, il faut la peine na batu. Et on moni lelo un engagement on a bunda pour le peuple congolais. Je pense que lobby il y a politique amboka oyo na ba stratégie oyo moko a en place na bureau na na cabinet na ba collaborateur na ye ndeko définir pendant lobby ya Moïse Katumbi mezani. Tonga ki to na pe motuna ya likamba passeport ya ndeko Salomon. Balobi Joseph Kabila azanani pour retenir passeport wana. Sort na ezani. Je pense que le lot Ninge batons pas zubaye beli Kabila za na influence makasi na mboka oyo a simbina na manette mingi ya commandement ya mboka
azana makoki ya ko mata kokita kokitisa to kotombola moto songolo pakala yango moni na assemblée nationale ba tchétché bato na ebele ko na nommer bango ba ko invalider même bato ya opposition pour ba nommer bato na assemblée provinciale nyonso na assemblée nationale azana majorité na gouverneur azana bato na ebele mais likambo oyo ezali ko kamu isabiso et ça pas cité pour ça la passe ces années tout mille na lela quoi comme on a kelelo batu ya IDPS na cash ba moni ki beza changement mais changement ezalité on a lelo ndeko Salomon qui dit conseil spécial à Moïse Katumbi ba premier passeport tout en information que mutaboy copé ses passeports ils allaient présent Félix c'est que dit na boy copé ses passeports là et copé ses passeports pour nani to éviter na koyoka yo karabat babi ki babi copé ses passeports parce que semble-t-il il y a soutenir Félix il y a soutenir Martin donc comme il y a Martin quand il contre Félix na pardon na Genève il y a Moïse pardon nani c'est que dit asali ko abino la c'est ngane président na copé ses passeports donc je pense que politique ndingona ya politique mo ya makusa c'est ngeli tout tombo la débat lelo Salomon azali mutumo incontournable azali président parti politique munene mboka oyo et c'est ngeli mombo dossier zala azana ba député na assemblée provinciale mususu azapena ba député na assemblée nationale parti na PND azali parti oyo buti ko bota makutu mbala liboso parti na élection et c'est plus de 20 députés nationaux donc c'est un grand fin stratège azam mutiro ça alobaraté na siboyo ki boyo kaba Salomon ça même mingi tout ba yebi kata msuka ba tamusuka na makambo mais monsieur effacé kutunga ta na solo na ye pona tuna mais qu'est-ce qu'il fait ça bina non bolobelo moto botika et ça politique mais ça va aller ngabité to kotika ndingi ni biso to lobaka biso ne ba lobeli ya on a ensemble biso to ba yoka quand même to loba donc lelo tous les informations sur un certain qui mutu aboyi kopé ça ndeko président Salomon passeport ezali ndeko Chilombo Tshisekedi Félix a libéré passeport naie Salomon azamon na mboka Congo tous en botosi so ni bato sayo mais to sapé baninga voilà na banda ndeko Moïse Katumbi na ndeko Kabila conflit zate conflit bon na kanisi soki conflit ezali ezaka motema mabe motema ba Kabila donc à part ça Moïse n'a pas été. Moïse a rancunier. En tout cas, je pense que dans le Bazolanda, Moïse a rancunier. Moïse a monté ma pembe et Moïse même na en français ma capacité il y a surmonter ma blog même pour pardonner. Capable. Mais Mouto a rancunier pendant ça d'autres la mission a rancunier mais Kabila. Ça dit monter ma au moins même pendant libérer le pouvoir quand tu as pénalité Mouto il a payé pouvoir nommé président Félix a travaillé librement pour la Congolais se retrouver ma bolingo zonga ba pesi ba occasion il y a qu'on se racheter dans la population ba comprendre ba s'accrocher tous à la caca comme si Mboka chicote j'étais blague mais ça monter ma bé avec chicote nani avec moto chicote avec yemoko au moins politique maman na mboko to zala ba Hitler bazala Namoko ya de Hitler, Maréchal Mobutu Sese Kokumbendu Wazabanga, Muammar Kadhafi, Moubarak. Il y a des hommes puissants dans le monde. Kabila n'est pas puissant. Kabila il n'a pas des assises. Alors Makoloka na Kingakat. Soit Azamo Baliat Ambalata Makolo na victoire, tout le monde a. Donc ils ont bloqué avec chikote ambeta yimoko to la moka a oso la so azana pena kona lilo basuko ko lo bana bande kwa FCC bande kwa FCC bato sa peuple congolais pesa bango confiance na les Comores songolo ba sale le côté ba bomimboka beteni ba bomimboka bakati mo beteni biteni rôle ba jouer les kabola ba congolais ba ça la très attention souci la mo ezala ba panza ba parti politique ya minene mboka oyo ba humilier ba leader politique au Congolais za ko linga ko respecter Palou je le Palou existait Palou le de 16 ans comme les députés de l'Assemblée nationale les leaders à Palou père de l'indépendance à Koufi ba humilier ba empêcher à participer à l'élection présidentielle à Soukavi naé c'est-à-dire à participer à l'élection présidentielle à lui même moko attends voter mais à participer FCC est empêché Lelo FCC et bandi parti mounine lokola MLC bah empêcher même leader MLC à participer à l'élection présidentielle et ça normalité Lelo Palou et pardon FCC et zali ko bandi parti mounine lokola UDPS
Kupanza. Va permettre même pas nzoto ya Moei Nkondo Tshisekedi akufa et bien mesala vula mibale koleka likolo libanda ya mboka oto kunda wana ya solo ko kozala nzoto mais nzoto na dimension nini pona ni ko humilier tina ebembe ya moto FCC le FCC comme kokota na kati ya la muka po epanza so la muka bo panza mais mokolo bino ko panzana penda banzela sambo. Merci Mwalamboka pour l'intervention. Merci Maman Inès. Eh bien voilà, fidèles téléspectateurs, Bandeko Bazola Ndabiso na niveau ya poto bipanyos bolandi biso to pesibino merci pour l'attention na bino en tout cas to kutani mbalasima mais beau permettre ngana pesa les grands initiateurs Ricky Dibens Mbotebele sans oublier monsieur Lynx Longelo les monuments des Bundes. Vraiment, je vous fais confiance ndenge bino pe pesa rapso confiance to kutani bon na mbalasima et longo Inès Tumba na Mwanamboka Jires. Merci beaucoup.